Oui, allô, bonjour, monsieur Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Ouais, vous allez bien? Je vais bien. Roger le combattant. Ouais, c'est moi. Ndeko yo, est-ce que yo, on a si na solola na on a za na numéro na o bengi nga qu'on a bloqué yo? Ouais, pour raconte des choses comme ça. Ouais, ben oui, parce que au bloquant, il bosse on t'a bloqué, oui, non, parce que t'a bloqué aussi. Écoute, je sais que vous êtes des spécialistes na o diaboliser bato. Ngana za spécialiste était, ngana zo ebisa on de vérité. Nalobi, mutazo panza o sango kasongo. Kasongo makambo bose na kasongo. Kasi yo falo bima olobati. Non. Moi, je suis un responsable. Ouais. J'ai commencé le combat de l'IDPS. Non, ne me parlez pas de l'IDPS. On parle de quelque chose qui est récent. Ouais. 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 Je vais jouer ton jeu. Parce que yo otindi batu ba finga ngai. Yo otindi batu ba finga nga. Voilà. Otindi batu ba finga ngai. Mais yo kato solo là. Ouais. Ouais. Ozinga sikot. Ouais. Sikot to t'expliquer nga na yo. Ouais. Je vais te dire ceci. Ouais. Ngai, hein, le temps où il fallait qu'il n'a pas corrompu. Et c'est le cas. Non, corruption eza na RT nalobia e bongo sikoyo kasongo nalobia e bongo nalobia jour o kasongo ayaki kotala yo pa na yo ayi kotala yo pa na yo ndeni video ne komela ngai pa na ngai mais kasongo mutu apesi yo jeep mutu azoloba mais kasongo alobi apesi yo jeep okoza na ba jeep ebele me bakabeli yo kasi nalobia mais nalobia kasongo eza habitude na parce que nani même aselo yoka ngabe na bisao aselo kasongo apesa pe aselo jeep. Je ne suis pas venu au pouvoir pauvre, monsieur. Ah, oyaki pauvreté mais bon siko makamba ba ndaku oyo côté ya cité de fleuve wana. Eza ndaku nanga na mikanda nango. Oza mikanda nango. Et bon siko mundele wana ndeni mundele na akasonga memaki pana parce que mundele wana mabele wana eza mundele wana te. Eza mundele wana te. Donc yopo ozinda ko wana illégal. Bah oui. Batindaka biso te, biso eza pouvoir na biso tozo soutenir yango. Nalobia yo pero luwara makamba lobi makamba ndako wana. Est-ce que pero luwara lobi makamba wana ngana kotela kiyoti. Ngana kotela kiyoti. Na kotela kiyo pero luwara fingyo ngana kotelio. Mais kasongo azo propage. Est-ce que oyebi ke makambo o kasongo azo sana yo. Pona yebisa yo. Écoute-moi pour ta information. Omoni na police mobimba ba yebi. Ouais. Avec moi, ça ne marche pas. Non, moi je te dis la vérité. Parce que moi je soutiens, toi tu n'es pas dans la même vision que le chef de l'État. Est-ce que tu as la présidence, pourquoi aux autres hommes Kasongo? La présidence. Moi je suis au courant de tout. Est-ce qu'on peut discuter comme des gens? Tu m'as appelé pour me raconter ta vie ou pour qu'on échange? Nazolo banayo vérité na bibo siko makambo oyo ezoleka oyo makambo yo oza ministre intérieur makambo oyo ezoleka ya bakinal père oyo yo olobidi yo za ministre intérieur pourquoi vous intervenir te na bibo est-ce okoki kozala calme poser nga question to solo oui na lobi na yo makambo oyo ezoleka par rapport bakinal ping bazoboma ba organe bazo kinal pe batu. Bon, nabi ba faire ba condamner bango et bongo ba cheter kasi pourquoi bo arrêter ba cheter te ba cheter bazar na lobi kas o Patrick Muyaya yo ena ba ko Patrick Muyaya petit kasadi yo oza ministre intérieur bokangi batu o bakina pa batu o bazolongola ba organe bazoko oteka mais sikoyo yo étant que ministre intérieur non laisse-moi parler yo étant que ministre intérieur il faut ba kende ba no luka ba cheter wana bazala ba nani batangi monsieur agi écoute-moi yo zolo ba ke oza communicateur ozo dépendre fachi tangu yozo confirmer que bazokata ba organe sans preuve. Oh Peter Kazadi nalobia sikoyo nalobia bato bazosala yango basambisi bango bazako avouer yo sikoyo yo wangana ebongo soda oyo mwasi wana soda oyo mwana na ye babalaki ye
bake bakuti ye décomposer corps ya mwana na ye siko oloba nini na réseaux sociaux awa bazwi bakore ya batu batie bakore ya batu nde bazokata nalobi kasi nalobi ya ebongo don nalobi ya ebongo nalobi sikoyo foto ya Olive Lembe na foto ya Olive Lembe na batu bazokidnape batu batie wana te nga nazala jeu ennemi te nga naza pour le peuple parce que makambo oyo bandi lelo te kokidnape batu mais nalobi ya les gens bato bazokidnape batu baza koavouer balobi baloba ba vérité pourquoi non botika ko tromper non donc yo poza oza pour Patrick Muyaya siko pourquoi basambisi batango yo moko outi koloba ke ba condamner bango yo oka olobi ke yoka yo olobi ke yo exagé ya binemi ngana okota ja binemi bosko yo moko olobi ke na lobi sko me yo moko olobi bakangi bato ngo ndeni me yo moko olobi bakangi bato o basala biloko wana piti on a arrêté des criminels, on les a condamnés. Kasi ba criminel ba o bazo kidnapper bato bazo boma bato bazo koteka ba reine mais bon mais kasi yo lobi kasi pourquoi ngana lokota na ja ennemi ni ngana koti mais ba organe malobia ba épreuve il y a des épreuves il y a des gens qui sont venus témoigner nalobia boko vidéo oyo bazo kata mutu bazakisi yango et puis bato au monique bozo aider chef de l'état te nalobia tangu ba mongwa shushu procès ya mongwa shushu bakena ngo tina suka procès ya mongwa shushu bakena ngo ba détecter tina ba portable ba preuve bimi Salomo bakena ngo tina suka na ba exploiter ba portable onde oza ministre intérieur ya oza ministre intérieur tangu yo kangaki bakuluna na betelo maboko ti na betelo maboko soko sali musala bien na betelo maboko ngana fingi yote moi j'ai pas l'état de t'insulter. Moi, je te respecte beaucoup. J'ai pas le temps de t'expliquer. Na lobby na yoke, tika ko collaborer na Kasongo. Kasongo azo memayo, place Kasongo azo memayo, bazo pesa mbongo na ba Libanais na ba Indien faut tika yango. Ça c'est la vision à chef de l'État. Moi, je ne suis pas pauvre. Oza pauvreté, tout est vanité. Mbongo oto zalaka nango na lobby ba grand homme sont ba kufa ba kota na mabele. Mutakena na mbongo azate ko bete la masolo mbongo te parce que oyebi ngane na qualité. On comprend. Bino bozo régner, bozo profiter. On comprend. Fachi il est bon, il est gentil. Si moi j'étais à la place de Fachi, j'allais te virer. Non, biso, tozo réveiller Batou. État de droit. Fachi il a dit état de droit. Ezali, la démocratie, c'est l'expression de la liberté. Quand ça ne va pas, quand on tue mes frères, quand on tue des Congolais, je dois parler. Pourquoi pas parler? Kasongo est commandant de la ville. Il est en fonction incompétent. Asa commandant incompétent. Asala formation militaire ouat. Écoute-moi. Et bon, Kasongo, nalobia, et bon, ba soda o bakangaki bango bangaba kinalpe mutumoko boyo. Ba soda na baza wapi. O bakene ba soda na baza wapi. Poto mona ki ba video ba soda na baza wapi. Ba soda o mi bale bakangaki bango ba video zaki na réseaux sociaux. O bangaba kinalpe mutumoko boyo. Ah. On a expliqué yo. La procédure est à boy. Ba civil bazota misa bango na ba tribunal civil. Ba policier na ba militaire bata misa bango na justice militaire. Mais procédure wana il faut la diffuser non il faut la TV. Bon et bon ba cheter. Oza civilisé tu caches quelque chose. Pourquoi balakisi biso ba cheter ya ba organe wana te? Parce que bino bolobi ke bozo sambisa bato wana déjà na biloko na mutu na yo oyeti ko odie zalaka bongo. Mais attends, nalobi ya procès à Ditrou. Procès à Ditrou na Belgique. Ezaki diffusé. Ouais. Nga soko sali musala bien na obetelo maboko. Soko sali bien